Merci beaucoup d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibi Chumombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Voilà, vous informer, ça vraiment souci majeur. Nabiso, bienvenue, c'est déjà votre émission. Savoir plus. Oui, bien émission, on te le belaraba sujet belé. Tout le belaraba sujet belé. Mambo, il y a spirituel, tout le belaraba makambo, il y a vie sociale. To abordaka ba sujet ebele ya bolingo en tout cas to émission eza émission moko ya motivation eza émission moko ya apprendre en tout cas biso pe to sala ka ba recherche na ndenge na ngai na yeli pe bino et on a lo ba eza juste rappel na ba o ba yebi to rappeler bino to motiver bino ba o pe ba yebite en tout cas to apprendre bango donc merci beaucoup bon s'abonner massivement au s'abonner surtout au cliquer na cloche wana notification ngonga wana ce que appuyer wana anytime émission ekoti okozala averti donc oko rater oko miss émission na bisoté papa mususu baloba na s'abonner mais na mona ka biloko chaka te il faut na ke luka pour au fini cloche à notification wana te so fini ngonga wana fini ba koma place ba komi all na anglais ba koma all au fini na all na français ba koma je ne sais pas toutes les vidéos je ne sais pas pour un téléphone en anglais donc c'est ça on reçoit anytime émission et côté voilà sans plus tarder les loto et le sujet est très important et c'est vraiment important batebele ba négliger kango si je auto elibino bomoni déjà na titre ndenge na komi comment kosokole longi na maya mungo pour kolongola blocage kolongola rejet kolongola limitation makambo ezo simba te o botutu o ozokende okende bo mobala omona elongi nota omona lokwa mwana mobali masque de vieillesse kolongola donc ozokende par exemple bato batekaka azoteka mais omona bozoteka bino nyonso ya boza na mesa mais moto soka ya atalika elongi no boy aleki mesa no kesombela voisin okende kota sivi oya yo sivi baso bamonika elongi no boy ya yo barépondaka te okende na ambassade batali yo kaka boye omona ke non résultat malongi ezalaka te. Moi je vous avais dit la fois passée na so expliquer bino méthode na oumela te en tout cas vous à la patient petite sœur nanga akenda fala voyager akende poto apesa comme na immigration apesa officier wana immigration passeport na ye abetela ye caché atalaka boye elongi na ye atali na kombo atali ye boye akanga passeport aloba na osala société air na mosala ekoki mpona nini elongi ataliki elongi nini nayebi te amonaki nini amonaki soldat amonaki ndoki amonaki nini amona biloko amona atakanga petite sœur nanga arata voyage atikala voyager te atikala voyager te afuta ba pénalité après nde a voyager à kokine donc cela veut dire que non elongi oyo eko bebiselo makambo omona yo mona o frère chéri o moi siki to mais bato musu ba mona onde omona kate donc ko sokolo elongi sokozo expérimenter ba makambo bongo ezo simba te ozo kende boye blocage rejet pona olongola ba surtout ba blocage faut sokolo elongi sokolo elongi osokoli maboko osokoli makolo parce que elongi no à partir elongi no eko kotu na place moko boye muta moni asepela yo maboko no faut simba ba biloko a pied yo za ka so simbi bongo boye mbongo nyonso esili donc mbongo za on se rendre compte ka so mbongo esili makolo na yo eko memo vers la destinée donc c'est ça na ko expliquer bino sans plus tarder comme ça nabi ke bato bazo linga émission bo s'abonner en plus bo saela ngo ceux qui bo yoki bo tali bo pratiquer ngo o bakisi na ko ndima na kati o mona ki simba o témoigner parce que biso ngana osala boy parce que na mekape na mona pelo na ndoluka na zwango yango na yeli bino donc eza nango ki bonganga te ki kisite ezaka que non mai no amungwa mai c'est bonu boyebi l'eau c'est la vie l'eau c'est la vie mungwa eza purification mungwa ata place moko eza ya kopola ozwi mungwa obwaki omona que non solo kopola donc mungwa eza na effet moko na ebité donc c'est trop voilà sans plus tarder tozo banda totanga nanu eza na verset mo otanga na sacerdoce to sala prière to sala eloko o sala il faut accompagner on a verset biblique
pour to boy que non oh asali boy oh ba n'importe ba to big biso ba congolais to lo ba moko eza ba nonsense yango to ye o eza prière au sala. Je vous dis il faut ça pendant 7 jours. Au sala 7 jours, au sala 14 jours, au sala une fois par semaine, au sala 3 fois par semaine et ça dépendre. Voilà. Aujourd'hui quand on a un verset moko, tout temps on a un verset moko et Bible otanga verset ezali Luc au côté du Bible na yo otangi na Luc verset 9 tina 13. Luc verset 11 pardon, Luc 11 9 à 13. Otangi na avant ça la non service wana Luc 11 9 à 13. Ce qui otangi ango otangi n'otanga rapidement hein, n'otanga rapidement pour n'abi que temps la Bible sera vraiment précieux dans otanga n'abi boloba on comment maman pasteur oui non la senga na kena na prendre na yeli pebino wa ko sepela nango asaleli pour expérimenter. Donc c'est ça. Voilà Luc 11 9 à 13. N'otanga rapidement pour la sabino ndengeni to sala na mai wana et moi je vous dis demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Voilà. Donc c'est ça, Otangi, Bomoni, Balobi, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Donc c'est ça. Et l'eau qu'on y a pour ça. Au sokoli na mai ya mungu wana. Comme ça, au moins, les abons fait ça. Moi, là, c'est bien, maï, faut soit maï, sur les. Voilà, pour savoir plus, hein. Bon, bah, yebi, te bo meka. Maï ya mungu, maï vert nanga yango. O isa mungu, na chao na moi bol, hein. Mungu, yango yo. Ozu maï ya mungu, o na maï ya mungu, na o isa l'eau, c'est la vie. Maï, kaka otomelaka. Donc, si vous mettez maï pendant une semaine, 2 semaines, vous avez recouvert. Mungu, o isa purification. Ozuma inayo osangisi onaza lutu peza musika osekwe osangisi ozu yango au moins d'un verset otangi demandez on vous donnera otangi na verset wana cherchez vous trouverez nzamba alobi ke non yo kutu mutu soki mwana no asengi olipa ozopesa ye ebongo ngai nzambe. Donc c'est ça obandi sikoyo ozuma ino amungwa o. Il faut ça mingi chaque pourquoi avant lala ozuma oyo osokole on est longi eriozo sokole longi wana obandi déclaration obandi koloba na longo de limitation na longo li butu poza bato mususu ba mai ba butu akindoki bazue longi ba commission ya koko zwaka mai oyo ozala mobali ozala mwasi ozana posa ke nyonso ozosala aussi mozana business bato ba monoka ke longi mama o moto za tirer ozuma oyo osokoli yango ne longi sokole longo bandi osa ba déclaration eza maloba oyo ozoloba ya malamu ya mabe ozo rejeter ozwika mai ya mungu osokoli yango na maboko na yo osokoli maboko na nga bandi ko déclarer esimba bambongo minene esimba ba montagne minene etonga maboko oyo esa makolo osokoli pela makolo na yo mai ya mungu ezo purifier makolo oyo il faut mimanga na direction ya bien eza place mosusu côté mo vie changer. Oui, vous comprendrez, ma quelle est la banne, vous avez immeuble plus tout ça, bana bazaba na voisin, vous comprendre. Donc ma colo il faut me manga place moko ya malunga. Ma colo il faut tambola direction malam. Eza pas direct ba place mususu ko côté mona okikutana mutu mobe eza au côté place moko be nzambi fale na ya banda kala koto na ya kate poani pona nini ma colo na yo na Saint-Esprit ils ont mis mon direction ya malam. Donc au sokoli yango au ça une fois par jour, par semaine, par mois, sur le ça chaque jour ou bien anytime, vous en avez ça au moins que non
au moins que ah mikolo mamunangezo simba te zoka mungu otangi verset wana eza na Bible kendo vérifier otangi yango ozui mai na yo osokoli ne longi mungu est purifié je vous dis mungu tika mungu eza loko moko eza nga moko na expérimenta pour aussi na biso déjà donc eloko osala eza nango simple nango ça mais parce qu'on a déjà fini. Nabi que temps na bino est vraiment précieux. Mungu eze loko moko moi je vous dis na mekango nazoke na renouveler mukanda nanga. Nazoke ne bobika biso yoso awa ko système ko renouveler mukanda. Na kendaka na kotaka te. Soki na kei yanga document nanga ezala kaka bachango manager azora document et pas nanga commissaire pas officier nanga te pas moto asambisa rate. Comme ça pas officier te na kendaka na komaka na ça combien de jours na kendaka na kotaka te mais il y a des gens ba sala ba 1 mois ba 3 mois ba kendaka ba kotaka te ah na lobi te faut na ça non système na ke kande na ngape na prendre pas mutu na zo pe quelque part na ke na zu service na zu na sali na zu avant na ke na tongo na sokole lo na maya mungu na sokole maboko na sokole makolo na kenda nem su kokota nazo kota kaka bo papa na kota na officier mon officier bisinga additionnel na ambombo kam am simbanga na liboko ba lekisanga vers ba leki na kota manager o andoka ba document nanga na leki na kepa officier nanga officier bi do you have the what the mbombo sfal mbombo I didn't see mbombo sfal mbombo come na yena koti je que fait langai document nanga et comme makate pas officier nanga te manager on a bloqué fan de la ba document et on monika longi nanga ba moko plus ngasko na bosani ke na sala ki service wana mungu na bosani même ke na sokola longi na ya mungu idée te buni bobeka o ma face ndenge zalaka na ke na koti et na koti wana bisaka fanda what is your name abesi mbombo atuninga wapi numéro ya mukanda na yo sitia wapi yango na simbi mutu sisi yango ezate numéro ya ngunda po bareto po document nange ezate bungi donc naza nango te fo naza nango po bazo ba référence na tebe na binzambe na bisabi wete na bimil bana na télémus na bina ça je vous dis ezala qui vraiment catastrophe officier fandi singa ebisinga bi OK give the city a number na ke heureusement na kati sac na ngai na kina ba o ma pesa biso ba papier photocopie mikande heureusement na tambola kinango pour na yaso ki 4 ba ko tsanga te manager na za soka zu document afande li soka sala kanini to yebite na ke na tali na monyango ne na pesi officier nanga alors OK pesa aba du copine azo betela nga donc oba benga musala express abeti OK c'est bon ndenge zabo akomi ko tonga manager wana musane ka ko bebisa mikanda ya ba étranger tongi manager na yena camarade ne wana era tonga manager awo salela nga atali nga zotu nga ba question OK lelo kende ozu document na yo comment histoire pour apparemment dossier na ngai ebungaki histoire on a boxé ki ngunde ebungaki na ye na zu yango abisaka bilelo kande zo kende comment histoire na yo okina la police OK ba beti caché oyena mikanda la police oyena ngo otsango lelo makambo so sa lelo bandeko donc makambo bato ti lelo bato to kenda na bango ti lelo bakotaka bakendaka bazwaka te ba musu basala ba 6 mois ba musu balemba batika menga na sango le même jour na kenda na zwa na sala ndenge yebisanga rapide nzamba eloko wana tika na okende bona raisonner na okende na police wana na on face eza moi distance nzamba disposer déjà biloko nyonso bon mais mungu elongi nangeza ki déjà na komi na moni ba moko bato ba yedaka bato pona kokoma ba histoire na bango ba ça ko ba avocat na moni bango papa donc mama salami automatique na komi mukanda na ngai en fait na komi story nanga na komi kaka na komi na silisi après na ke pa ya nani oyo na ke na maman na moni ba fille moko bazaki wana ba mpe bazoke la police na moto kana bango ba na kosa moto toke la police ba moni biso ka comme sekisa biso ba sel mamunyo so ba besi ba caché na ye na zone na koti na ma face na ye na koti tina mukanda officier et na bureau officier plutôt na koti ayibisinga
a commis, en fait, a commis nyonso quoi. Et puis singa lelo kendo ko request. Ou que ça sous demande les sous. Le même jour. Na ndenge na bima na kamwa na bato nyonso tozala na bango bafanda bakamwa bi. Nde boye wana ezaki nini? Pona sokolele na maya mongo. Donc c'est ça. Bon mécano bo salango avec la foi. Ce que vous savez que non et aussi simba pété. Et yo zo salango yebaki et simba na sokolango pour lelo na okota place wana. Non sokolongo na maya mongo pour lelo nazo expérimenter. Donc yo moko obandi déjà ko oyebaki non ndé non sala bo et simba. Ndenge na osala boy, ndenge na za boy na obala. Ndenge na osala ndenge na okebe lelo ba omona nge longi. Yo lelo na okende bo na teka. Bato musu nde baza koza na shop ozo teka te bo service ama ya mungu o eza somo. So ngo découvrir bato ba obuniso ba ndoki surtout na place ya musala. Bon na yebi ke no bato musu ba mona ngo lokwa ke no osala kinganga. Mais mungu je vous dis ata avant olala ozuka mungu. Ozu obwaki ka mungu na ndako obwaki coach ozo déclarer et loko nyonso ezaki ya kobomba na ndako ebima ekobima nga bana bando sa service à mungu wana na salango na mona babilo musu ko mona te oui et révéla ba o eza caché o fanda bo etika manga mozo simba te o fanda bo etika il faut se révolter. Bon mécano service, c'est bien bon, to samela, to kota ba gêne, to prier, to sanine. Mais il y a d'autres choses telles que et loko, il faut une solution. Donc c'est ça. Je suis pratiquement à la fin. Ça la service wana, soki aux yeux témoignages, aux yeux loko mo voit bien. Il y a aussi un commentaire. Merci beaucoup pour s'abonner massivement sur votre chaîne Bibi Shumbobo officiel. Bisous et bye. Je vous retrouve prochainement. Bon liker, bon partager, bon abonner. Et pour ça, la bien, merci beaucoup et bye.